Voilà. Il a besoin de ça la mitou. Il y a un prophète à mon ranzam. Ni tu azab. À mon arae. Ni à ma marque de la bête et Yes. Aïe ma seke mi balé. Voilà maman interprété 13 wana. Bozo sakana bopo aniko. Maman. Ngana za sata la batwazo ya pourquoi? 666 c'est un zam. O balani. No balani. Ya mitou na bino. Keba. Zamba ye kwa lever batu na yeba bik. Enlèvement si to koti. Jugement l'écu. Otikali 0. Tout ça dans les femmes minutes. Yes, ça tellement Nicolas ma patte. Enlèvement bozo c'est la wat. On s'en a 666 au baby. On s'en a caché en zambé de longue au kokota te. Ah, au fond comme yo. Niama wana basolo ba niama mi bale. Tangela ba mi kanda ba no mi fuke bela niama ne keko. E keko yes bo monate. Nga niama nga yo na orene. Obalani tangela ba mi kanda ko. Mukanda ni bino boso tang. Obalani balo bi ko ballo te ko bongo late. Bino mo balla makama niama ningi. Marque de la bête yes. Mwana meme yes. L'agneau de tribu de Juda. Yangwe ye ko lengi sa mukili mobimba bo ningani. Bo balani. Banyamana baso benga wana ezali mutu mobimba. Yesu akufela ki mokili pona ba. Ba beti yanga mobali akoti mabele. Po bino bobika. Sikol bolo bani. Yaza prophète wa mwasi na ye. Prophète ya mwasi mutasala kana mokili. Ya mobali alekaka direke patata. Ko sikola. Unimo débordé. O débordé nanga mno sola nzala. Bokosa ka batu ke mutasola kana nzambe te batangila bino bi. Moïse a solo la kinaye. Ngana solo la kana mutu. Unimo débordé. Pour 666. Nzamba sana posa batu na yeba bi. Siko bino unimo débordé. Unimo baksani. Bible est clair. Kopo ya toko nzamba e kopesa la kanda na ye. Ezo biki sebele ya batu. Bobalani. Est-ce que nazuli boma? Niama nga yo niama. Ba nyokoli pona nzambe na telemi na bopikniki. Merci beaucoup. Intervention, il y a maman Yango Ana. Je ne sais pas entre vous. Batanga kapé batanga la bino vérité. Ok, merci. Otanga lingala botika ba français. Biso to sa batalingala. Totanga lingala batu ba yoka bien ba yekola bien. Okoti na makambo susu. Okoti bien bokomi olingo déborder na makambo susu. Oye pona busoba. Oza toujours na apocalypse. Voilà. Boken Zulu qui boto katani tout. Toi na Sodome na Gomorrhe. Enlèvement ce côté à basa pour enlever. Osana 666 te bakozwa yo te. Otanga Biblia nyonso te. Ah ofaba koma yo landa ki mwana meme na tata na. Mwana meme na Yesu Kristo nyama ya kala. Voilà. Minute ya seke kwesika ni Yesu bomona kai. Nyama ngaye yo bonno ba ni eza makambo ya mituti. Voilà. Bino sa ila mituna bongo na nga mutrongo mona nzana. Tango avani na ba okeba no kutabengani bino na ba babilo ko ni opesa nga kana nena sana za shota boke katane tumbo bobino bonobani biso to sana mbongo ko leka poto to souffrir ma plan metondi bino na manda ko compagnie zate boko vivre tumbo nga na opesa bino kaya bosingi wana tango akoya Sujet du jour.